même son single d'or avec Booba, même son single d'or avec Aya Nakamura figure toujours dans le site de la Snap. Donc j'ai vite compris que cette page, la personne qui gère cette page ne sait pas utiliser l'internet en fait. Donc, pour lui, il s'est dit que à côté de la clique, à côté de la salle de recherche, clique. Je dirais à cette page, ce que vous avez internet, Luka Moto Ayebi a aidé. Analyse nayo kitoko et permettre Batou va comprendre marambo ozoloba. Mais quand tu viens à la télé, aux un argument mon côté, aux un épreuve mon côté zo la makambo ozoloba et ça est solo parce que biso stoyebi musique oh fallait betaka et kota partout. Fallait za zobate akizengi te po yakaka aleka to aleka na télévision to pe aya ko bimiselo mombo ya lokuta ezalaka te eko kosalama jamais mais biso moto yebi na biso bajournaliste na bino bafan botalaka bino bomoni disque d'or wana o fale azo eza certifié na Snap mais ndeko Gauthier Sey oyo alekaki na télévision sortie médiatique na ye a éplosé mambo asali ezalaka te bandeko na nga so totali pe quelque part totikaki motema mabe totika vraiment ki motema mabe Fally Ipupa nazaka congolais tango osala eloko moko eza bien mpona bacongolais lokumu ezokende mpona bacongolais mais yo ozoya wana kaka mpona koboya to kokritike to kofinga koloba n'importe quoi sérieux tozoyaka tosala baanalyse tozoloba makambo ezalaka na bainformation ya sire ezalaka na bainformation ya sire parce que biso nyonso toyebi ke Fally Ipupa disque d'or eza certifié eza ya original Fally Ipupa assassina contrat na Vivendi nde abetaka nasalaka basalaka ouverture ya G ya francophonie mais sikoyo kaka bino moko boye bozokotelemela mutu moko boza ebele botelema mutu moko aosala aopromouvoir culture na biso surtout na monde entier partout mais vous êtes là pour ne dire de n'importe quoi sur Fally Ipupa sikoyo tosuki wapi tosuki vraiment wapi bandeko nanga tokende tozonga epai est-ce que Fally Ipupa koya kaka boye akosaka eloko moko boye na bureau costaud au Fally Ipupa azala nango jamais alors manager makasi et ba manager ne aza étranger amfumu lengi betu tu yangale keri ka ko community selamba batuge ni fumu ino keri ko je papa uki Sarisa bana baya lwa mudila kena ambo YouTube Metro Makengo télévision na Suisse ozorudu kwankunga mimbot imatea trimana mambot landa YouTube télévision Salon Flori mama moimwe Yafisa lengi feroze yagine feroze makangwe Metro Makengwe. Bonjour, bonsoir Balandino sur Metro Makengo Tapir TV, la télé de réalité. C'est moi votre humble serviteur Giro, autrement dit JPM de la presse congolaise. Voilà, nous sommes dans notre émission La Découverte. Découverte à Mélarno, toutes sortes d'artistes, comédiens, musiciens, puis tout ça, la analyse par rapport à l'actualité. Voilà, vous voyez que l'actualité a dominé. Il y a des connexions journalistes, Gauthier Sey, Fally Ipupa Oyezali. Na tribunal, bon, mon qui non Fally Ipupa a kendaki ko a portaki plainte par journaliste Gauthier Sey. Oyo atenaki ba propos moko ya bienté na média et ça qui vraiment bienté donc il y a un bureau il y a artiste Fally Ipupa où il monaki ki salaki ba analyse na bango bazana be preuve na bango oyo laksa que non disque d'or oyo Snap appelle ça is original mais bandeko nanga Gauthier Sey ozali journaliste journaliste politique mais
na koleka na émission ndeko na biso Israël Mutombo ba propos oyo alobaki wana esalaki bien te, esalaki Fally Ipupa bien te. Fally Ipupa na bureau na ye équipe na ye mobimba bameke kovanda baétudie batali te wana ezali ndeti kodiminuer artiste to kosalela artiste bacampagne moko ya mabe pendant que artiste azosala makambo ya malamu. Disque d'or ezali certifié na snap mais ye alobi makambo eza le contraire esalaki pasi mpe ma bandeko na nga esalaka mwa mawa biso bacongolais mamosu tosalaka en tant que journaliste. Quand toi tu fais quelque chose mais tu viens à la télé pour kosala analyse mobo ya likambo ozala na baargument oyo ezali ekopermettre yo osala débat to mpo osala analyse na yo kitoko et permettre bato bacomprendre makambo ozoloba. Mais quand tu viens à la télé, aux un argument mon côté, aux un épreuve mon côté, aux la makambo ozoloba, eza ya solo. Parce que biso stoyebi musique oh fallait abetaka ekota partout. Fallait za zobate akizengi te po ya kaka aleka to aleka na télévision to pe aya ko bimiselo mombo ya lokuta ezalaka te. Eko salama jamais. Mais biso moto yebi na biso ba journaliste na bino ba fan botalaka bino bomoni disque d'or wana o fallait azo eza certifié na snap ndeko gote sei oyo alekaki na télévision sortie médiatique na ye a éplosé mambo asali ezalaka te bandeko na nga so total pe quelque part totika ki motema mabe totika vraiment ki motema mabe Fally Ipupa nazaka congolais. Tant on sait le comment ils a bien pour nos Congolais, le comment ils ont kindé pour nos Congolais. Mais yo zo ya wana ka pour nos boya, tout ko critiquer, tout ko finga ko lo n'importe quoi sérieux. Ataku to ngo bande ko nanga to za la peine ba place mususu. Et ba bilon stand to sala ngo, to tala ma mususu to sala. Ma mususu stand to lo bango au tourner langue na yo plusieurs fois. Avant le balikambo. Si ko to lo bana mito gote se yo ba memio na justice. Et commis bosamba oh va pesi biso avocat va pesa 2 semaines pour passer la vérification na bango ba ki bazwa ba argument bazwa ba élément bango solide pour ba yana. Mais quand même tous dans la batte tout biso ba tout ça là ba droite tango gote sei aleki na émission Israël Mutombo alobi bien azana ba preuve na ye azana makambo zoloba akotaki na site ya snap atali amoni ke non Fally Ipupa disque d'or ne wana ezate eza ya lokuta bandeko nanga alobaki azada la ba azana ngo alobaki mais ce qu'on le comme na tribunal bobimisaka c'est comme susu o ba pesa bango 2 semaines ba luka ba zo ba information ya sir de ba kinde kuna na France ba kinde ko zo na été so mukolo snap to secrétaire général snap aya na Congo pour approuver ton ndeni ils a participé ma bande ko na tant to le kana ba télévision tant to zo ya ka tout ça la ba analyse zo lo ba makam zala ka de information ya sir zala ba information sir parce que biso to yebi Fally Ipupa disque d'or les a certifié les a original Fally Ipupa assassiné contrat na Vivendi ndia betaka na salaka ba salaka ouverture ya G à francophonie. Mais sikoyo kaka bino moko boye bozo ko telemela mutu moko boza ebele bo telema mutu moko osala au promouvoir culture na biso surtout dans le monde entier partout. Mais vous êtes là pour ne dire de n'importe quoi sur Fally Ipupa siko to suki wapi to suki vraiment wapi bandeko nanga to kende to zonge pai. Est-ce que Fally Ipupa ko ya kaka boye akosaka eloko moko boye na bureau costaud au Fally Ipupa za nango jamais alors manager makasi et manager né à étranger Madina Djombunge boye bi be fort o asala rapport artiste ne kende liboso mais lelo bino mutango bozo ya bokolo bara n'importe quoi sur Fally et atana sens to longola ki muté ya mabe to longola mama ki muté ya mabe au moment oyo tango bozo la 2 semaines bolobaki na émission gote se alobaki aza déjà nango aza dana be preuve tout aza na makambo nyonso tout po ezo laksa ke non disque d'or Fally pour ça lokuta. Mais aujourd'hui et comme le tribunal va passer 2 semaines pour ba kende ko se préparer to yebité
bakende kozwa nayebi te baokende kozwa mokolo snap to ndenge nini baya na ye na Congo alakisa bango to ndenge nini pendant que bango na sortie médiatique na bango balobaki côté se alobaki aza na makambo nyonso eza verifiable tout ça bon moi te ke no moi main noire eza na flou moko eza wana bandeko na ba journaliste quand même tout ça là tant tout ça là musala o tout ça là yango na loyenge te tala ke loko ozoloba tala ka mambo ozoloba est-ce que il ko rattraper nga un jour to ndenge nini. Voilà pourquoi bomoni aujourd'hui Gauthier Seye azana ba argument te atato kene to zonge pai fali asali yango te ke na ba sentiment ba finga fali trop ba critiquer fali mambo belé mais pourquoi ça la honte mais ce que bomoni asali bo c'est que trop c'est que makam oyo eleki pourquoi ya ko leka na télévision ko lo n'importe quoi sur fali poupa na makam oyo eza ya solo tiza ya lokuta ba congolais to lingana s'il vous plaît to lingana parce que le kumu on fallait osalela le kumu pe ya ba congolais nyonso ça le kumu ba congolais zaka pona fali ye mon côté mais tant yo congolais mo ozo boycotter to zo ba makambo bo sérieux ya le côté ya mabe ozo mo te ke ozo ko boma pe culture na biso parce que surtout to ke bisike belin ndito lobaka okene ba pays belu mona ke non fali abundaka ba musique ne kendaka partout ba yebi ke fali za congolais boy eza le kumu ezonga pona mboka mais bino ba journaliste mo bozo ya kaka pona ko critiquer to pona ko boya fali poupa eza sens te tout le monde qui a contraire Vivendi oh te fali boy ye Gauthier Seye wana pesa ki ba argument eza vérifié o tia ko signer nini te est-ce que fali za zoba fali maza zoba bande kunanga awa neto ba télévision za radio beaucoup to kele na régie botala ndenge po bato mususu to mona ki page mo be yawa excusez page mo bimi ao ba supprimer disque d'or kombo ya fali na nini ya snap mais bino boloba ke ezate ezala raté ce ko ba ke supprimer on sou ndenge ni page wana bosala ka musala kitoko te bozana ba information ya sire ndenge biso awa tozala ba information ya sire omona ke notre maram tozolo beza ya lokuta ya solo parce que to laksa bino to kenem no to laksa bino ndenge recherche na snap bomona kombo fali bomona disque d'or fali ndenge zalaki zaka bongo so recherche bino bokende ko luka snap ya wapi parce que lelo ba makambo bimi belé boya lokuta be preuve ezali fali azana be preuve na ye oyo disque d'or na ba PC eza original to ken boromona to kotama na recherche bokoti snap botala ndenge basala ka recherche ya snap ya disque d'or bomona mumu ndenge ekobima ya fali batikala ko supprimer loko moko te na site ya snap ba supprimer loko moko te ya fali za wana eza vraiment wana bas page on publier que loko ya lokuta page bo sala ki makamona eza ya lokuta vous avez information sûreté bino to yebi to timbele bino déjà vous a contre fali parce que tout le monde eza na mutu moko tazo telemela azo ya po appuyer eza na musicien moko tazo ya po appuyer fali azate mais tout le monde m'a mususu mona ba musicien ba ye ba telemi mais makam o bino ba musicien ba ndeko na ye ba musicien ba collègue musicien ya fali ti siko makambo fali asibira muta mutu moko tayo leka na télévision o to défendre thème journaliste na lobaki mabete mais to moni Gauthier Seye ba ndeko na ende ba leki ba sengi kutu soki 72 heures ba fallait retirer plainte wana aye ba senga a retirer pourquoi parce que ba moni ke mutu na bango na raison te azana raison te parce que tant aux journalistes tant na télévision lo makam ozo ko affirmer be ko confirmer opinion que no te boy za lokuta mais cela na be preuve ozo la que no mona za solo te mais yo za na ngote ba avocat ba ye bo reni tala le tout le ba avocat ba ya pour ko contrer fali ils allaient rater ba musicien bino pena kana bino bo luka bo défendre ninga na bino musicien parce que mambo za solo ils za lokuta te. Voilà, tout ce qui est régi avec la complicité Montréal Roger Matadi. Bon, on a n'engue pas ça la recherche à Snap. Botala notre site Snap ni botala file comme ba file n'engue zali ma file n'engue zali. Après to kozonga botala bino moko to ça va commentaire na numéro zana bo benga. En tout cas bo benga ko ça la vraiment bien. Montréal Roger Matadi to qui est régi après to kozonga. Bonjour chers warriors, ici c'est toujours Ardino, Sa Majesté Suprême, le warrior délégué. Voilà donc cette vidéo ce matin, juste pour vous dire que ce matin je suis entré sur Facebook, je
je suis tombé sur un site, en fait, sur une page. Cette page a tendance à dénigrer Fally, a tendance à nier tout ce qu'il fallait faire. La page est allée jusqu'à publier que le disque d'or de Fally a été retiré sur le site de la SNEP. Donc, dès que tu tapes snap.com, tu recherches Fally Ipupa, on a retiré son disque d'or, tout. J'ai vu la page publiée, tout. Moi-même, ce matin même, je suis entré sur le site. J'ai essayé de taper Fally Ipupa. Malheureusement, pour cette page, le disque d'or de Fally est encore sur le site de Snap. Même son single d'or avec Booba, même son single d'or avec Aya Nakamura figure toujours dans le site de la Snap. Donc j'ai vu compris que cette page, la personne qui gère cette page ne sait pas utiliser l'internet en fait. Donc, pour lui, il s'est dit que à côté de la clique, à côté de la recherche, clique. Je dirais à cette page, ce que vous dans internet, Luka Moto a aidé au lieu de publier des fake news. Voilà, au lieu de publier des fake news, il faut être informé. D'ailleurs, je comprends qu'il y a mon salaire à Bino, c'est votre travail. Raison pour laquelle, je ne sais pas, votre journaliste va porter plainte. C'est à cause de tout ça. En fait, il y a vu une Bino, mais vie bon. Ceux qui ont vu sur la retenue la SNEP, ce qu'on va repasser, la combat faire. Vous avez quel plaisir que nous allons retirer si Snap est retiré, disque d'or Fally, tout, il y a le Bouddha. Donc, ce qu'on va retirer, il y a Fally, disque il y a fait. Malheureusement pour vous, toi qui as un disque d'or, ne comprends pas que beaucoup minangoté. Beaucoup supporter que tu as un disque d'or certifié. Au contraire, c'est une fierté pour la RDC. Pour une première fois. Dans l'histoire de la musique à RDC. Pour une première fois. Que le musicien congolais a certifié en France. Ça ne vous fait pas plaisir. Et ça nous souvient. Il y a une polémique. Il y a une polémique. Voilà. Donc, bref. C'était toujours Hardy, Sa Majesté Suprême, le roi délégué. Bye. Un grand merci à papa Maître Makengo Simon Kabak ainsi que sa femme, maman Christelle Mbumba Makengo, maman sociale, maman Yabane Beli. Merci à Lisette Molasoko, Motema Gelor qui soka soda poto force one. Merci bande konanga bino botali bomoni ndenge basala ka recherche bomoni ndenge konanga ndenge tokoti na site snap to sali recherche bomoni ndenge bimisi komba Fally zana disque d'or Fally ndenge za siko ba supprimer yango wapi. O bino bozolo ba supprimer, o bino bozolo ba o basali boy ba page moko ya lukuta bobimi bozolo luka ba vie pola ba bona lukuta bozana ngo bozo pesa ba information lukuta place nini ba supprimer kombo Fally biso ngai na bino to bomoni ndenge to koti to sali recherche to koti ndenge to beti kombo Fally ndenge bimi ndenge kaka eza bande konanga to tika ki mutia mabe to tika vuma ki mutia mabe gote sei luka au revoir ba makamu na yo to éviter so boko kende France pour que nous ayons information sur parce que l'information sur beaucoup de sites beaucoup de sites botali bo vérifier bo moni ah tu compte na tout ça combien de minutes tu compte na site ah tout moni to bimisi komba Fally bimi disque d'or na tout maramno se bimi siko tout ça combien de minutes pour to vérifier bon moi te mambo ça les pour na ba chantage mo ça la pour bo dimna artiste et gros simbate na minute artiste ça likolo Fally ça so baté et ça la participer ma biso ba congolais ma musuto telemelaka e mo na mimona e mo biso ba congolais to zala éviter bo permettre nga bo excuser nga na pona monto to mito e mo to zala ndeti ba zoba likambo to zo sala o likambo zo lobo zo mona za bongo te mo zo loba ko confirmer on peut na public na bato et puis tu passes aussi dans émission moko boye oyo eza populaire où tu es en train de rencontrer des choses où ils sont faux. Est-ce que c'est pas normal? Tu n'as pas des épreuves. Aux ans de épreuves, moi, tu as dit non, boning maramozo lo bezate. Mais si quand le wano makamu bo critiquer non ndenge moko bien, mais yozo kozo que no kolo makamu oyo pour élever artiste. Artiste ça peut aza kobaté, aza nzete aza mutu, ana famille na ye, aza na bureau o elandela kae. Ya mo moni kana mais on a justice. Ata boke bozongi boke wapi. Fallait azani kana raison. Parce que ceux qui ont raison, c'est bino ba collègue na ye,
ba ya Gauthier sei wana bolinga ko leka te na télévision boloba makambo boloba boluka ba retirer plainte to boloba boko soutenir etina suka boyebi ke ndeko na bino sali agafe sali ba erreur oyo ekoki ko permettre ta ko koloba bongo parce que fallait aza congolais aza étranger te mais tant eloka malamu eye bo encourager bolobela na ndenge malamu bino bozana pona ko critiquer pona ko boya yango est-ce que ça a sens vraiment moni ki mutema biton loba ki mutema be ezalaka makasi na biso ba congolais to lingani te botika ba biloko c'est pas bon tout ça nous sommes tous les congolais il faut que tout appuyer muto au sala malamu to mona ki fallait beti stade awa et ça lui plaît ça qui bien faire ya beti stade et ça lui plaît to sepela ki nango bon encourager faire rigoler la marambo ça lui ça bien mais nous vous êtes là pour critiquer critique mo pour faire des critiques mo oyo ils attendent na sens te ba critique mo oyo ils ana mutu na makolote pendant que on ba gena tant on lo ba chaque fois au moment où bino bozo ya ko finga fali au moment où bozo ya ko finga fali bozo ko critiquer ko n'importe quoi sérieux ils ako bozo tombola lisusu bozo ko baxer house ba asala su ba fort ya ko travailler dire mais au moment où bino boza wana pondeti tout ça que non fait rigoler bimsa album né à dynastie il faut ba wario ba goloa boya bo soutenir artiste album ko bima nini to sala ndenge nini pona promotion ya album to sala ndenge nini po album na biso kende liboso to sala ndenge po album e yokana bino bo occupé ko tuwana te bozo occupé ngote neta niti o actualité to éviter fali so azala ndenge nini likamba gote na bato bazo bifo ba bimisa album na bango baza kutu wana te bato kutu ba bimisa album na baza kutu wana te ba komi focaliser na makambo ya fali pour na gote se bomoni ke place o to lo ba keno fali aza puissant place to lo ba ke fali aza numéro 1 place to lo ba ke fali alekaka bango nyonso pourquoi pour bolobela makambo na bino bokomi na ba bokomo to ba musicien na bino l'autre fois j'ai vu Marc Aouis passer à la télé pour dire n'importe quoi sur Fali Poupa pendant que bino bozana album na no bozolinga bobimisa lobela makambo album na bino Marc Aouis lobela makambo ya dynastie et bima ndenge ni boko sala mais toi tu es là pour critiquer Fali pour koloba mabe pona Fali bandeko nanga ata bino monko tout ça na parti prité makambo oyo sala ma oyo zaki mutema mabe za vraiment ki mutema mabe en tout cas artiste congolais beau changer s'il vous plaît ce n'est pas bon ils ont un artiste mon côté congolais oyo musicien azoya ko soutenir Fali azate Fali azobunda ye moko na makambo oyo mais toyebi ke Fali akolonga parce que azala ba preuve na ye Fali makambo ezomona na makambo zo sala mutu nyosa yebi ezala ye Gauthier Seiwan ayebi ke na mito Fali album na ezo beta album ezo yokana Fali azo ba production ebele azo voyager et ba mboke ebele pour na ba production ba concert ebele tout le monde ayebi yango siko wana po bo yango te azokene lukuta to sala bo lukuta eloko ni fallait ko sala bino mo ndima ce n'est pas bon bande konanga eloko nini o bino bo sala ke do asa siko to ebita sala parce que o nyoso zo sala bo eza mabe asala bo o aza fier asala bo o boy asala bo fingi asa siko finalement au juste bo lingi fallait yango asala nini bo bino bo ndima ye en tout cas ndeko nanga nga ndeti nga en tant que journaliste oza collègue nanga mais et 5 ans de justice car asa msana ye donc justice msana ye parce que fallait aza bien entouré na bato mayele bureau neza costaud fallait ayebi eloko oyo asali soka yeba ikaza na raison te fallait ngao même on a justice te ti fallait même na justice parce que trop c'est trop et pesa bato mususu mayele fallait ako retirer plainte on a te fallait azawana pona ayeba vérité soki Gauthier Seiwan azani na azana raison na ça ne pose pas un problème. Ce qui azana mabe l'état de okata dikamu l'état de ayebi mais bandeko ngana conseiller bino botika makambo o ezabeta oya na télévision sala analyse na makambo o esengelo sala tika ko critiquer tika ko finga muto sayelo ka malamu te eza lokuta disque d'or o ya lokuta ya mabe siko finalement bino disque d'or ngo bino bolingeza ndenge ni to kota na snap wana botali bomoni ndenge Fali azaka komona ezali ba nini na ino so ezali siko boye bisanga siko oyo snap bino mozoloba oyo ya wapi parce que snap mo to bi ya France yango biso to kota to tali ne to koti to beti Fali to moni ndenge bimi
parce que snap o bino bozolo ba snap o effacer comme fali asali be fali azawana te fali ba yebi kuna te bande kona po ani kumtema be boy tant to sala mama boyo karapena na soni vraiment. Mais en tout cas ba wario bazavma ba ma soudé pour un artiste na bango tozo mona ba wario baza calme ba olobelo parce que baza ba yebi baza rester dans na kana bango. Mais Gauthier sei ngana osenga na yo ndeko na nga zala mayele bolu kata 1000 avocats boye na bango ozano kaka na raison te luka kaka liyo soki ndenge eza na luka kaka ndenge oluka réconcilier na ndenge moko bien mais likambo eza na la justice ndiko bopesi 2 semaines ata bakosela pe jour makambo te date na jour bakosela makambo te donc tozola moka ba jour mpe ezokende bosengaki 2 semaines toyebi te bokokende France to bosala ne parce que ngai ekamwisinga ma yonde mutu yo lobaki bozana makambo nyonso songo sengi bapesa yango okopesa olobaki en émission Israël mutumbu mais aujourd'hui ba élément ezate il faut 2 semaines bokende ba recherche bozana ba argument bien au moins te que non personnellement flou eza bomona te bandeko na nga boula na nga vraiment partout au moins te que mo likamu bozana. Ça fait mal vraiment. Merci à Papa Métro Makengo et Maman Christelle Mbumba. Merci aussi à International Pierre Malongo Pierre, architecte international Pierre Malongo. Merci Nayo, merci à tout le monde Bozola Nanga partout dans le monde entier. Vous s'abonnez massivement à la chaîne Abus, ça va plaisir. Merci à tout le monde qui vous suit partout dans le monde entier et surtout dans notre page Rayana TV officielle. Continuez à s'abonner dans notre chaîne, vous ne serez jamais déçus. Merci à tout le monde. Vous allez soutenir de loin, de près. Merci à mon frère TH Titenge de Paris, à Chichi. Donc TH, merci dans tout ce que tu fais. Merci à toi, TH Titenge. Merci à Lydie Katia Mandine Moulasoko. Merci aussi à Lisette Moulasoko, le cœur de Gaylor Kisoka Soda Poto. Merci à la Blonde Fashion. Merci à frère Samuel Oufilou. Ndenani depuis Irlande. Merci Wanezaki. Moi petite analyse d'amino auto salaki par rapport à Maram Oyo. Il y a Gauthier Sey na fali pour pas actualité n'a plus à dominer. Il y a fali pour pendant Gauthier Sey mais les autres tout comme artiste me fait pas mis album na bon faut pas focaliser dans l'album ba autant de musicien na ba on va porter parole ba finga ba lobela makam Oyo. Il y a un bon moment que no artiste fali pour zo kinde toujours liboso artiste fali pour pas zo la makascara pourquoi donc bozo dembela na succès na bozo dembela na makam na bino bozo zinda zo kinde liboso. En tout cas, merci à tout le monde. Vous avez branché dans la chaîne. Si vous côté s'abonner et que ça a vraiment plaisir. Quant à moi, je dis un grand merci à Roger Matadi Montréal. Merci à tout le monde. Merci. Quant à moi, je dis et bye.